Maxi Balandi a émission Le meilleur de la RDC. Il est temps d'identifier Moutounyoso au travers de l'acte, au travers de Malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki nangonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandit comme tout n'a que nani azasimana, yo lingi nani azasimana. Mabe yo moko sala ke pesaka mingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allez, balesier, nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko, je suis là pour tout le monde. Merci mesdames et messieurs, merci Balandia émission meilleure de la RDC, merci Balandia Congo Lokole, news.net. Nayebisa kabino ke masolo ebandi. C'est que ebandi ya solo po toya kande pona kobeta masolo ya mboka. Ndenge ezalaka toujours bino nyonso boyebi ke meilleur de la RDC to encourageaka malamu pe to décourageaka mabe. Mokolo ya lelo bokomi tuna eloko nini eza na kati ya koleka. Soki botali sima na nga wana bokomona ke naza na kati ya biro moko e bokomona logo wana eza sima na nga eza ya Nojek. Ba jeune basanganaki baza na kanda ya kosakana te na lolenge bazana kati ya kosalela kombo na bango. Voilà oyo esali ke biso tokita awa na biro ya Nojek poto yeba ko yoka epi kolandela masolo eza ndenge nini. Mais avant makambo nyonso boyebi ke meilleur de la RDC tolingaka nde kolobisa mingi bilili ke biso moko tolobaka po tobengaka batu baya koloba. C'est de même que tozwaka bilili pona kolakisa bino ke biso batu tokoloba te me bilili nde ezoloba. Bokomi tuna ke Nojek asiliki pona nini? Bokomi tuna ke Nojek baza banani? Nojek baza ba jeune oyo baza na kati ya rassemblement. Rassemblement oyo ezali el ya Kasavubu oyo kangmbami na mwana mboka Joseph Olengankoy oyo azali actuellement président ya Sensa. C'est pourquoi lelo basanganaki na kanda ya kosakana te bazo benda matoi na moko oyo azana kati ya kosalela kombo ya ba jeune ya rassemblement avant makambo nyonso po ngana loba mingi te bolanda nanu bilili ezoloba yango moko. Biso bilenge o tozali na kati ya rassemblement ya force politique et sociale aux acquises ya changement na mboka Rasop Kasavubu tosangani na kati ya lingomba politique Nojek et alliés tolandi na mikolo mileki na bokebi nyonso déclaration ya groupe moko ya bilenge o bazali komi beta tolo pe bazali komi benga bilenge ya rassemblement. Tolobaki boye soki toyebi tolanda bango ekozala malamu te yango wana biso tokendaki komona ndeko président Olengankoy Mukunji o azali président ya conseil ya batu ya mayele ya plateforme na biso Rasop Kasavubu po ete tolobela ye toyebisa ye pe alobela biso. Après rencontre na biso wana na ndeko Joseph Olengankoy Mukunji tobimisi ba point minei ya liboso esengeli ete opinion congolais na batu nyonso bazali kolanda biso bayeba ete na kati ya lisanga rassemblement Kasavubu section na yango ya ba jeune ezali dirigé pe organisé na kati ya lingomba politique Nojek et alliés. Yami Balé boyebi ete
ba déclaration au bolanda ki ezali na batu o bazali ko tinda bilenge wana pona ba déstabiliser lingomba na biso Nojek et Ali na yango ya misato to zali kobenda bilenge wana matoi ezala mbala ya liboso pe ya suka bameka koleka lisusu soki mokete na etandomike na kombo ya rassemblement Kasavubu tope na kombo ya Nojek ozali structure ozali kokamba bilenge ya rassemblement baloba na kombo ya rassemblement oyo akomeka lisusu na bandi wana nde tokondongo wana na nzela ya mibeko emibeko eko kabola biso tosengi na bilenge nyonso bazala vigilant ezali na bakonzi oyo lokola basi balie konga balie mwa biscuit bakomi ko manipuler bilenge pona kotia désordre na lingomba politique na biso rassemblement boyeba ete rassemblement ezali ko kamba na mutu oyo tobengi président ya conseil des sages président Joseph Olengankoyi Mukunji section ya ba jeune ezali organisé na kati ya regroupement oyo boyebi Nojek et Alliés nakanisi mikolo euti koleka tozalaki na bino na palais du peuple epai wapi basi ya Rasople El Kasavubu bakenda kotika memo na bango kuna na bureau ya Assemblée nationale pona ko protester lolenge mwana mboka Bruno Tshibala azokipe lisusu rassemblement te epi kolobaki tolongolie kati na biso kosenga pe démission na ye nde émission elekaki la fois passée oyo tozalaki na bino na palais du peuple même maloba wana bandeko ya Nojek balobeli yango lisusu bolanda secrétaire général na micro na biso lisusu tolingi population nyonso eyeba ete biso ba jeune ya rassemblement Kasavubu oyo tozali organisé na kati ya lingomba Nojek tozalaka lisusu na sentiment malamu te na ndeko Bruno Tshibala sinon tosi tolongola ye na makanisi na biso pe to retira pouvoir oyo biso topesaki ye ya ki premier ministre donc makambo oyo azali kosala ezali lisusu koengage soki mokete regroupement politique à cause ya infidélité na ye na inactivisme na ye na tête ya gouvernement ezali normal te ozala premier ministre obosana batu oyo bamemaki yo place wana ezali normal soki mokete ozala premier ministre osalela bana ya mboka eloko moko te bozomona modèle social eza na mbutu bozomona le roi sécurité eza na mbutu et donc yango wana biso to retiraki confiance na biso na ndeko Bruno Tshibala o tolobi eyebama eyokama pe evanda malamu totindelaki ndeko Tshibala kuna akoki kosala yango soki moke c'est-à-dire que alobaki ye moko social ya peuple lelo azali incapable ya koassurer social alobaki ye moko sécurité lelo oyo bozokosasi kolanda ete insécurité ezali kobattre record na RDC donc au regard ya baélément wana sur le plan logique et surtout qu'akraki plateforme na ye oyo epesa ye jamais pouvoir donc à s'auto-exclure na rassemblement yango wana tosengaki na président Joseph Olengankoyi mutu oyo atindaka lettre epai ya président de la république po bameme Tshibala aretire lettre wana parce que ndeko wana azali na biso azali koservir bamaître mosusu oyo ezali biso te mama soki ozwi pouvoir ya groupe il faut travailler dans baninga il faudrait pas soki bandeko bazwi bamimo na pole bamimo likolo yo komi likolo otiki bango wana ezali malamu soki moke voilà mwana mosala na bino toujours mosala boponela biso ya kosala yango wana biso tozani ini aya koloba te bino moko nde bokojuge yango tokoloba lisusu nini mosala na biso tosali deja biso toza bato ya terrain esika nyonso koluka biso kozwa biso toza lokola bato mosusu babangaka te babengi ye yaka akomi ko awa biso tokoya sikoyo nazotuna nani azobangisa nani e yo sikoyo olingi kobangisana nga nabanga yo
musala na biso yango oyo musala babengela biso musala boponela biso yango toza na kati ya kosala tokobanga mutu te tozosala musala na biso oyo ya mboka oyo ekomi ya koloba te kosala boye te soki omeki na komela yo mobili okomela nani mobili eza na bato mosusu baza lokola mbisi oyo baliaka te wana boyebi yango soki omeki komela ye akangami yo na mongongo omela ye azomela malisusu te obimisa ye azobima lisusu te meilleur de la RDC toujours ezali émission pe espace na bino nyonso topona mutu te numéro na biso eza wana basuggestion na bapréoccupation nyonso boyeba na kobenga biso nous sommes disponibles. Meilleur de la RDC, vous servir, c'est notre devoir. Merci, à la prochaine. Tokokutana lisusu bana mboka. Maxi Balandi à émission Le Meilleur de la RDC. Il est temps d'identifier mutu nyonso au travers ya acte na ye, au travers ya maloba na ye. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Baba Kamaï. Comment s'appelle notre président? Président Baba Umela Kabila. Pour place aux alliés obandi komituna ke nani aza sima na yo lingi nani aza sima mabe yo moko sala ke pesaka mingi koleka malamu salila kamboka. C'est ça inconvénient ya congolais. Allez balesie nani atindi yo lingi nani atinanga ok kofinga kosilika te tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko, je suis là pour tout le monde.